Yo café yango nyo kafango oh vous êtes oh là la raté n'a pas de problème tu a connaît pas demande hémorroïde et vous dites oh ya diabète et oh nini oh de l'oncologie mbako nini rhumatisme et c'est ça tout ok bio café et au sala chonjo te leng tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bro, café original, Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV, merci Naba au Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakandi tu so la kanabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan di solo moko, maman nabiso benga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows bêta di solo pesa conseil na communauté, quel est le problème, zala brancher tous les qui na détail. Na lingana ibsayo tozo banda ba émission dédicace tozo sala ba émission dédicace à fin d'année, c'est-à-dire to bando le cas direct presque tous les jours na pourquoi 18h 19h dédicace ya ba famille pesa famille na Kinshasa mbote pesa famille na poto mbote pesa mwasi mbote pesa bana pesa mutu nyonso yo lingi même bano na ndaku yaka opesa bango mbote na émission dédicace ya des shows d'Enar TV. Ça dit yepsa bango kaka bolanda na des shows d'Enar TV. Toko pesa bambote, toko tindela bino ba dédicace ya ba joyeux Noël, ya ba bonne fête, eza émission moko koza spécial na des shows d'Enar TV na dédié yango pona communauté congolaise mobimba. Boya ebele to pesa ba famille mbote. Oyebita ontando kola. Ezaka na émission dédicace moko bando le kana Kinshasa. Ovandaka boyoki masano mobwe na poto apesi yo mbote. Gu. Ovandika we masano mobwe na Kisangani apesi yo mbote. Ebanda sala bien. Ovandi masamo na ba Kongo apesi yo mbote. Donc voilà. To sala la même chose. Yaka o participer au pesa famille mbote mwasi bana mobali na yo mwasi no. Et ko sala bien. Merci beaucoup. Tobeta lisolo na biso. Lisolo oyo eza tellement moulayi menga na obeta ngo mukuse. Yika ba mama so ba obeta lisolo ole mama yebso kamba mon papa de chou ezaboy mama obanda ko yebso papa de chou tant to kenda kina boy to katisko tant to mina ko anale tant to tourner na boysko tant na telmi na pesi mutu moko mbote na siso pesa mutu na mbote ale na pesi esko eloko wana batinda inga no lobaka ye na koma ki wana na pesi eloko batinda ba pesa na pesa ye mais ba mama suka zo peso lisolo bokozwa 1 heure du temps Moutazolo ba juste pas le baraka na pesa ki mbote. Papa de chou na leka ki na boy. Ta on a continué na bisko na bimi na avenue na to telemi na monisco pigeon mo razo pumbwe na ota la pigeon asisi au pumbwe mutuka sko eleki. Ale mutuka na tango beti pipi ale ngasko ta on a moni batumo bobi mana ale na kati kuna na moni na pesi mbote. No ya. Ya masolo on a kosote. Ah, si oza mémoire to ko sala ngote parce que batumsunde ba solo laka. Donc il faut me kapenda ko comprendre bien. Mais tout l'andali solo à maman. Ezaki moulai na obetelo bref essentiel. Question ezana kati ya ezana ba offre mususu ba kiko sala le offre yo kanisi offre. Nzoka bazoluka comment dirais-je nzoka ba sombi yo. Yo kanisa ba saleli yo bolamu mobo nzoka na sima bolamu wana ba sombi yo mutu. Ça le problème. Et quelque chose en a katia wa famille ya bandoki. Maman na biso apesi solo famille na bango nyon sou bandoki. Babota bango 8. 4 garçons, 4 filles. Na katia 8 wana, maman na biso nande kona moko ya mobali, ya suka. Bango nde baza normal na famille.
Tout le reste au batikali sur 8, 6 bandoki. Nanda lisolo oyoka. Maman lobi de show, lisolo ezaye moulayi na obetelo essentiel la kati ya lisolo o est important pour na yebisa yo. Olina banda webiso to lekaki bo etant to komi wana bo tozo seka to sisi ko seka alende siko non. Zana beta lisolo a maman. Maman lobi de show nazalaki tozalaki tobotama na mbujimai. Babotama na mbujimai babota bango 8 na 8 wana 6 bandoki. Mi balende bazayi malam. Bref, maman akoma yi na Lubumbashi ba vivre na Lubumbashi. Maman azalaki na Lubumbashi abotaki bana. Mais ndenga abotaki bana bazalaki ensemble te na mobali abanda bokola bana na ye moko. Bref, bazana grande sœur na bango moko azalaki na Allemagne à l'époque. Grande sœur akendaka poto, mobali ya grande sœur na bango aza abanda kosala na frontière ya Lufu na RDC. Grande sœur azali na mobali na azali na frontière à Lufu, mobali azalaki na fonction ya makasi na niveau ya Lufu. Nde atindaka grande sœur na bango na Allemagne, mobali atikalaka na Congo, Lufu asalaka Lufu Kinshasa. Bref, moi si comment dirais-je, grande sœur na bango akenda Allemagne, petite sœur na imoko azalaka na Kinshasa, petite sœur na bango azali na Kinshasa, maman azalaka na Lubumbashi. Baye koyebisa ye ndenge eza wana kende na Kinshasa okende ko vivre pembeni na petite sœur na yo. Bref, maman azwi bana na ye na Lubumbashi, bakiti na Kinshasa ake vivre pa ya petite sœur na ye. Selon ndenge bayokanaki na famille, yaka o vivre na bana na Kinshasa, c'est mieux que ozala na Lubumbashi. Maman lobi de show na longo Lubumbashi na ke na Kinshasa. Bref, bandi ko vivre na petite sœur na ye na Kinshasa. Chose grave. Maman lobi de show ko koma na Kinshasa, grande sœur oya Allemagne. Alobi non ndenge eza wana yo il faut voyager oya awa na Allemagne, oya ko luka vie po obengisa bana na yo obokola bango. Maman lobi de show ezalaki na problème makasi na kati. Pourquoi bazobenga nga na Allemagne ezalaki koyaka na Allemagne te me bazwelaki nga mobali na Allemagne. Ya lobi me bobenga nga na ye na Kinshasa pona bokola bana. Et comme question bozweli nga mobali na kende na poto. Comment dirais-je? Bo surprendre nga parce que na yebaki loko bolobi te. So na oke na poto ebongo bana. Babi non, yaka oya ko luka vi pona bana na yo oyebi kaka ndenge bana basi bazala. Grande sœur habite yaka na poto tozweli yo déjà mobali koto yo oya un jour o benga bana na yo po obokola bana. Bref, bayokana ipenda bien te au départ parce que maman monaki yango surprise moko oya zaki nango posa te ya koloba ke yaka tozweli yo mobali. Oleba yebisi yaka na poto me yaka tozweli yo mobali na poto. Maman abide show bona yebisi bango bo laksanga photo ya mobali na yeba mobali wana ote photo ezate yo yaka kaka soko komia wa romona ye. Maman abide show. Mais comment beaucoup zwela mutu mobali na moni elongine te fona yeba ye natala soki na sepeli ou pas ou bien tant na kokoma na yeba mutu nini na kozala na ye. Bref, photo emonana te. Mais nyonso eza planification diabolique. Landa lisolo. Ya on a lobi ba offre mususu. Muta oko peso offre. A o peso cadeau. Azo salo bola mumobwe. Yo kanisa wasale lo bola munzoka azo somba yo. Mama ba somba kaye lokola taba. Landa lisolo. Maman lobi de show tant toke vanda na petite sœur na Kinshasa. Nzoka petite sœur akoma yeko bimana mobali ya grande sœur na bango. Grande sœur wa za na Allemagne. Po mobali ya tinda ye na Allemagne, mobali ya bande ko sala na Lufu. Azaki na fonction ya bien na Lufu. Bande ko bakenda banzela Lufu bayebi. Azaki na fonction kuna. Petite sœur na bango ya famille makila moko, papa moko, maman moko. Akoma ko bimana mobali ya grande sœur oya utaka Lufu. Maman lobi de show. Petite sœur na biso azo bimana mobali ya grande sœur nanga. Na benga grande sœur nanga na Allemagne. Sans réponse. Pardon. Maman bi de show na yebisi grande sœur nanga, grande sœur a réagir te. Atikala kolobelo kote. Grande sœur abitika bango basa makam na bango etalinga te. Makila moko, papa moko, maman moko. Bref. Maman lobi de show ezalaki soki mobali ya grande sœur auti Lufu aye na Kinshasa. Petite sœur akosa kaka ke église soka kei azonga ra iner. Soka mobali ya grande sœur aye na Kinshasa. Ye fini azui liboma. Abimara tous les jours bakenda ko vivre na mobali ya grande sœur na ye. Et chose grave,
Maman lobi de show mukomsu na lali na butu na zolota. Ba timoli libulu, ba che biso mibale na petite sœur wa Kinshasa, ba che bango mbale makolo na libulu. Ba timoli libulu, ba che bango makolo na kati. Ba kati mutu ya soso, bazo sopela bango makolo. En fait, bazo sopela bango makila ya soso na makolo. Maman lobi na ndoto azolota. Or, ba cérémonie wana pa na bango. Selon coutume na bango, basala yango soki yaya na leki basangisi mobali moko. Bakokata soso, batimoli libulu, boche makolo na kati, bakokata mutu ya soso, bazo sopela bino makila ya soso wana na makolo, pona kosala chibindi. Ndenge basala ka chibindi. Biso tobeta ka lisolo, wana chibindi. Soki yaya na leki bosangeli mobali moko, pona kolongola chibindi. Bakotimola libulu, bache bino makolo na kati, bazu mutu ya soso bakati makila wana, baosopela bino na makolo. Wana mama moni na ndoto. Bref, mama tuki na ndoto. Mama continue kaka, kotala na misu po nyonso eleka yepa yeba kite mena ndoto aloti blo mo andengo wana. Bref, mama lobi de show eko sala ke tolongwe awa na Kinshasa, toke lufu ko visiter mobali ya grande sœur à un moment esenga ki bango bake kuna. Kokoma na ndako ya mobali ya grande sœur na bango. Grande sœur na bango oyo aza na Allemagne. Tata moko mama moko. Nzoka petite sœur ya kendaka na ye deja. Bazalaka deja na mobali ya grande sœur. Nzoka wana nyonso ezaki nini? Click ya kindoki. Ba lien na bango ya kindoki ya butu ezosala matina moi. Na grande sœur na Allemagne ayebi keleki abimaka na mobali. C'est-à-dire basangana na mobali pa ayebi bango tout. Mutu ezaki secrete. Bayebi, mais oyo tozobeta na lisolo yenda yeba makam na bango te. Yenda ekokota na kati ya lisanga bandoki sans le savoir. Landa lisolo. Maman lobi de show tokomi na lufu tokelala na ndaku ya mobali ya grande sœur. Mais chose grave. Eye kokoma na moma moko boye, ye akenda ekosukola. Azaki libanda, akoti subitement na salon, akuti petite sœur na bango. Oya bimana mobali ya grande sœur, avandeli mobali ya grande sœur na makolo. Tangu ye akoti nde petite sœur asali neti kolongwa na makolo na ye. Ye pasali ne sambla, aleki kaka na nani na chambre na ke chanze. Nde azwaka courage ya kobenga grande sœur na ye na Allemagne. Koma yo okotika mobali no awa? Bazosala bêtise na leki na biso ya mwasi yo vandi kuna. Tandis que mobali awa boza na vie ya bien, ndako ya bien, mais koma yo sepeli oza na Allemagne, otiki mobali awa na lufu, et petite sœur ndenge nazomona ye na mobali no babimaka. Po eza su ya kobomba te, na moni bango, na kuti bango a plusieurs fois. Grande sœur na Allemagne na yebisa ye, etali yo te tika bango kaka ndenge wana, na posa makambo wana te. Bref. Maman lobi de show to vanda, eza na tongo mususu to lamuki, petite sœur. Azui cantine moko ezalaki na ba sous-vêtement ya mobali ya grande sœur na bango na ba sengle. Ayeli mama na biso kolo lisolo abi, beau-frère alobi, sokola ba boro. Mama abi tche, boko kotsanga na buzoba na binote, ngana sukola sous-vêtement ya beau-frère nanga, ya mobali ya grande sœur. Bref, mama boyaki, petite sœur lokola yebaki ezala na oma solo bazara. Déjà mwasi na mobali. Mama abi de show, leki na biso a mwasi azui ba caleçon. Ba sous-vêtement na ba sengle ya mobali ya grande sœur, a sukoli, a niki, a telisika ndenge ezalaka. Na mukuse histoire à Kinshasa abu, Pierre esuki wana bref, mama ye kokoma na Allemagne. Isolo Allemagne ebandi a. Wana na pesi yo ba indice ya kindoki. O eza na famille na bango. Mama abi baza 8. 2 personnes baza bien, tout le reste 6 banchor. Bango tout. Na kati ya kindoki ya famille, landa lisolo. Mama ye kokoma na Allemagne, asoli na grande sœur na ye, mais comment que ça possible otika mobali ndenge wana yo eko vanda na poto? Réponse ezala raté. Et eko sala ke mwasi aki kokende Kinshasa, aki ko visiter pe mobali, kaka ndenge ezala. Mama na biso alobi de show, ngana kanti nde grande sœur akiti na Kinshasa, aki kokendo réagir par rapport à blo na ebisa ki Chizengo. Eloko moko esalamite, bref, grande sœur azonga bavandi, mais chose grave. Ndenge babengaki mama na poto, ezalaki nde plan. Soki babomaka ye na Kinshasa, elingaki revese ke bango mutu babomie po babengaki ye na Kinshasa ye azali na Lubumbashi. Yango basalaki effort bamema ye na poto, baya kodamele ye na poto, histoire na ye ezala dans le silence. Pour grande sœur andoki aza na poto na Allemagne,
bakosanga na bango nyonso misato na petite sœur na mobali na bandoki nyonso ya famille na bango 6 po balia ye bazali na besoin balia ndeko na biso oyo apesi lisolo. Bref, maman abi de show na ye kokoma na Allemagne ba problème ebandi. Ezali na mkomsu maman lobi de show na vandi po maman banda na ye kosambela ya koti toujours vie ya prière. Maman sambela kana ye. Bref, eyaki kokoma na moment moko depuis même Kinshasa maman lobi de show na kendaka na église mususu na ke ko expliquer pasteur par rapport ya bandoto na monaki na biloko o ezoleka na famille. Pasteur na Kinshasa ebisaka ye na famille na bino molili ezali. Depuis Kinshasa maman yebaki. Maman eko koma na Allemagne to bandi aw. Maman lobi de show na Allemagne eko koma mkomsusu na vandi na zai na kati ya ndako. Ka ndenge zalaka na yoki bruit moko. Ebeti lokwa munduki pa. Ebinde munduki beta so munduki beti bruit wana. Maman bangi akanisi peut-être ba beti lisasi na libanda lokwa to na bamboka poto tanto ba policier ba arrestation mususu musculaire et ça la rendez-moi ba beti moi coup de balle ya sommation. Nzoka rien coup de balle ya yokaki ba beti munduki ya kindoki. Ba beti lisasi ya kindoki. Mama tuni na ba voisin est-ce que lisasi e beti bino boyoki ba voisin ba bino lisasi moko e beti te. Or ezalaki lisasi ya kindoki ba beti mama. Directement mama e kokoma na paralysie. Mama azu paralysie, nzoto ezu bokono. Mama lobi de choix à partir ya wana na komi koyoka kilo na mapeka. Ezo ndiye mutu ba memiso charge oyo kokotombola te. Bref, mama akomi maladive. Maladive na poto. E kokoma na mama moko grande sœur na ya bengi ya lobi yo ndengo za wana ifo okufa. Yeba ke mobali nanga ndenge za na lobi yo okokufa. Abi oh, na okufa neni mba mo grande sœur akati téléphone. Maman na biso kolo lisolo azui téléphone a bengi mobali na ye na niveau à RDC. Mais moi sinon ayebisinga ke yo lobi na kokufa parce que auti kolia mobali na Kinshasa auti kolia ndeko na ye ya famille. Mobali na Kinshasa ayebisi oui yo ndengo za na okufa na auti kolia o yanga mo ndeko na famille yo pe ndengo za nous a parmi. Il faut to lia yo mama bi yo loba ndengo wana yo nan yo za semeki na ngo za ndeko na ngate yo ko yebisanga ndengo wana na ndenge nini yo bali pa na biso o lianga na façon nini abi me yo yebite tango yaka pa na nga na lufu o liaka soso mais soso wana o liaka c'est ça il faut okufa et plus loin ayebisi mame bon yo kanisi ndengo za na rolia yo pamba tozolia yo pourquoi même mbongo yaki nango na poto eza mbongo nanga na ya ndeko no mwasi to sangisa ki po yo koma na poto et chose grave na poto kuna to tinda ki to lobaki yo ke ebota te oboti ndenge nini toza a landa lisolo maman lobi de show beta lisolo eza na ba offre mususu maman réagir par rapport à lisolo to beta ki muto abengisi yo na poto yango to senga rabo partager. Tant on zo partager, nde tozo yeba makambo nyonso. Ya bo partager amasolo anoko abana ya o noko abana, noko international naza na pona bino ya partagaka. Bo partagaka largement, partager massivement masolo anoko de show. Tobeta lisolo. Maman lobi de show, bon frère na Kinshasa lobi yondengo za na okufa. Tango yaka pa nango yebite ko liaka soso. Yo ebite mbongo yo kenda na ona poto eza mbongo nanga na ya grande sœur na to sangisa po yo ke na poto mama bi de show me poto wana nga na sengaka bango angote yango na yebisa ki on ebandela émission ya keba na ba offre mususu yo kanisa ba osalelo bolamu yo kanisa ba okabelo nzoka bazo somba yo nzoka ba sombi yo ya foko sambelaka foko sambela ata mutazo bengo na ba voyage sambela kaka po na voyage wana ata mutazo kabelo eloko bondela pona eloko wana ata mutazo peso mbongo bondela pona mbongo wana et surtout que to komi na moment ya mabe décembre ya keba mo ba semaine to tikali nango poto katisa ebele batikalaka ndimela ngai ebele batikalaka ya ndimelanga to komi na moment moko ya mabe to komi na moment oyo batu batikalaka ya poto longola makolo na 2020 tokota na 2021 ebele batikalaka nga mtu nazo yebso ebele batikalaka ndimelanga donc yaya voilà ba moment o yaya il faut kosambela yango mama na biso abi de show beta lisolo pesa conseil na communauté elo ninga na koyebiso yaya offre nyonso bakopeso ata bakabeli yo mbongo elamba voyage nyonso wana eza na kati ya offre bondela ou éviter tantôt que tozo kende kuna ba sacrifier yo déjà
Oyebite tanto elamba bazo pesa yo sacrifice mobimba yango wana. Oyebite tanto mbongo bazo pesa yo basombi yo tabaya bonne année. Faut faire attention. Faut beaucoup prier. Faut bien comprendre les choses. Tant tolobite que non. Ah, oyoki. Déjà lobi biloko il faut. Non. Bionde yeba kote nini yo zalaka. Malobi na ote ke cadeau nyonso ekomi mabe non. Keba na confusion. Landa lisolo bien. Lisolo to obeta tala jar ya famille ni to obeta la lisolo. Voilà. Tala jar ya connaissance ni neza na kati ya famille oyo. Voilà. Keba na confusion. Balobi na yote cadeau nyonso ba pesu ekomi na problème. To lobite mbongo nyonso ba pesu ekomi na problème. To lobite voyage nyonso ba pesu yo ekomi na problème. Ou voyage nyonso ba proposer yo ekomi na problème. Et ça na batebele ba pesa bango ba voyage na voyage wana kenda azonga te. Tu es bien ebele. Eza na batebele ba pesa bango cadeau na se ya cadeau wana nde bazwa ye. Eza na batebele ba pesa bango mbongo na se ya mbongo wana nde basomba ye, balia ye wana. Faites attention. Masolo to betaka, luka o comprenaka. Soko o comprendre te, mawatro. Ya na insister na lobi to komi na période o to za na likolo moko na 2020, moko enyati na 2021. Nam to longo likolo na 2020 poto tia ngo na 2021. Moko koto. Keba na période oyo. Mambo ebele. Keba na période oyo ebele batikalaka. Mais ba oya nzambe, bazalaka toujours délivré, bazalaka toujours sain et sauf. To betali solo. Mama lobi de show ba betanga munduki ya kindoki. Munduki ya kindoki mama koma na charge na nzoto. Et chose grave. Mama lobi de show na yaki ko luka basali ya nzambe. Papa moko yaki ko pesa ye, mama moko mosali ya nzambe. Jour ba solo lina mama ona ya mosali ya nzambe. Mama ona ebisi nazo bondela pona yo. O pesa nge eloko te. Mais nazo bondela nde pona yo. Soki oza innocente na problème oyo, bakosalu eloko te. Nazo bondela pona yo. Soki oza na yo innocente, bakosala yo eloko te. Voilà. Mama ona bandi ko bondela pona mama na biso. Mama lobi de show, mama wana abondeli pona nga. Butu oto sololi na mama wana. Tamba sololi na mama wana baji connaissance na mama wana. Mama lobi makambo eze bele na simano na ko bondela. Mais soko za innocente na kati eloko kozala te. Bref. Kaka to basisi ko sola na mama wana ya mabondeli. Mama lobi oya ye makambo esukela ki wana bomo ine ekatana ki wana. C'est-à-dire abungisi connaissance liwa. Mama tikala ki na kiti mama lobi de shoka ne na lali wana na yeba ki sute na zawapi. Nazomona kaka baye ko zuanga. C'est-à-dire mama akufi. Mama lobi so abi de show na kufa ki et chose grave. Tant mama akufi amonika batu baye ko zuaye. Bato baye ko zuaye baza mitakala. Bango tout baza mitakala bazui mama bakoti na cercueil. Landa di solo yaya bando ki baza trop méchant. Les sorciers sont méchantes. Hein? Maman lobi de show bando ki baye ko zwanga mutakala bango tout baza mitakala bazui mama na biso bakoti na cercueil. Landa di solo. Maman lobi de show ka tanto solina mosali ya nzambe. Ka ninga ebisinga so oza na problème te bakozwa te mama bi de show na koma ina suka kilo AVC mama kwei kokweya kweya ki ayebi susu eloko te liwa ezuye kokufa na yango wana mama bi de show na kufa ki batu baye kozwanga mitakala basi baza mitakala les sorcières bazuye bache na cercueil bakoti na mutuka babandi kokende mama lobi de show tozokende mobwe mutuke baluki carton mobwe baluki cercueil batu wana baza mitakala sel mama na biso nde alataki bilamba mama lobi de show na koma ekovanda na ndako chose grave kaka tango babeta nga munduki ya kindoki na bandi komona beau frère nanga azoya kobimela nga na poto eza ya kobimela te ozolota ovandi pe na kiti boye mutu abimi mutu aye kobimelo alati noir ozomone na miso mutu abimi yaya yango toloba il faut beaucoup prier kindoki il faut prier surtout biso batu mwindu les africains non pour la sorcellerie on est champion. Maman bi de show mutazo ya kobima na ndako alati noir azobima na poto. Et plus loin maman lobi balinga ba tindele makayabu batamo bo pesa biso adresse na yo tozo tinda makayabu mo na poto tout ça maman lobi de show na pesa ka bango adresse. Mais tant maman koti na vie de prière or adresse basenga kaye ezalaki po baya ko lukaye na butu. Yaya keba ko pesa ka adresse na ona n'importe qui. Keba
Maman lobi de show mutatinda ki biloko abenga maman na telefone abi mendeni toye ko luka yo butu momba tozio te butu momba na lali libanda maman biche. Yo oza na Kinshasa, oza en fait na Congo RDC. Oye ko luka ngo lali libanda ndenge nini. Or adresse apesaka bango et fait des prières adresse ezomona te. Ba ebisi epesa biso sous adresse pour la nouvelle fois. Pour la deuxième fois. Yon a biso yaya keba pe ko pesa adresse na yo na n'importe qui. Bandoki baza mystique. Ndoki aza mystique. Ndoki asala ka biloko moko ko comprendre te. Ndoki asala ka biloko ko comprendre te ba ye ko luke na butu ba mona yete. Tozonga na sujet côté tout comment ki maman lobi des choses bref bazunga na cercueil bazoke na nga cercueil tantôt carton tantôt cercueil bato ba memi maman baza mitakala bango nyonso sel maman lataki bilamba mais na nzela ba bandai ko kende ba komi plus loin ba continuer ko kende ko koma liboso kuna bakuti na nzela makila ya rouge na balabala maintenant moi mutuke kende sous liboso ezate mutuke komi kozonga sima bakuti makila na nzela makila rouge moi mutuke roulé ezate mutuke komi nde kozonga sima moi kende vers l'avant ezate na se wana nzoka ndenge ezosala mabongo mama kuna akotaki mabondeli mosali ya nzambe oyo akotaki mabondeli pona mama na biso azobondela nzoka tango azobondela kote oyo bazomema molimo wa mama bazokende na ye na bandoki kuna mosali ya nzambe azobondela mama lobi desho mosali ya nzambe ayebisa yenga soki oza innocente na kobondela pona yo kopesa nge eloko te nzambe akosala soki oza innocente. Bref kande bandoki na mama wana mama azate asi atikali ekeko na kiti nzoto bazokena en fait molimo baokena na bato ya mitakala bache na cercueil baokena ye na nzela komi na makila wana nde kami komi ko glisser ezo glisser moi ekende su likolo ekende su en avant ezatende mama eko sutuka agangi tango agangi atuni mwana nga za mama bide show na eko sutuka tiba okena nga na mutuka wana na cercueil mama zolelaka na tiki bana nga wapi bana nga kuna bandoki baokende na ye bandoki mitakala mama na kati ya cercueil bazokende ne bakoti na mutuka moko ebongwani carton moko ezongi cercueil ainsi de suite yo ebi mambo kindoki ndenge zaka yaya il faut beaucoup prier ke bana ba cadeau oyo ebi mutuna makolote faut faire attention tozolobela ba jar ya makambo tozana ngwao ko confondre te so aucun na confusion mobulu na ebisa bino keba na confusion so aucun na confusion yo benga batu bandoki mais ba bandoki te yondo koti confusion voilà yeba lisolo auto beti tala jar nini ya famille tolobeli tozawana. Bref maman lobi tant mosali ya nzambe wana azo sambela nde yaye ko ganga tango asutuki atala bwe azali kolo akiti ka ndenge akoya ki wana asubi na kosuba ba mema mama na hôpital basala e traitement moko te eloko te bagarda mama ka ndenge wana mama meki ko solola bato basengelaki basola naye ameki ko expliquer mais na hôpital batala ye santé eza normal à part ndenge AVC zobeta mais na santé boyo eloko mombo ebakisami ezalaki te ezalaki nini kindoki bayaki nde kozwa na kindoki po basala nini bakende naye oyo aza na mato ya koyoka sai nini oyoki voilà histoire maman na biso yango wana yango mama lobi des choses beta lisolo pesa conseil na communauté yaya eza na ba offre mususu ba pesa batu ba offre ba somba yo côté tozango wana eza na batu mususu ba pesa ye bela mbongo par tant ka ba pesa ye mbongo wana eluka liwana ye bakunda ye eza na ebele ba déplacer ka ye bakenda na ye quelque part yo sepelaka akenda bakunda ye ba bebisa pe ba via batu ebele na makambo keba yeba nani yo fréquentaka keba na bizwazwa keba na bikenda keba na bikota yango mama lobi des choses beta di solo biso toza na famille à 6 bandoki mi balende baza bien nyonso wana ba se complotaki po balia munde kona bango moko makila moko voilà la sorcellerie familiale yango tobeti ezali kambu ya kindoki ya famille mama lobi des choses beta po mamba mabe ba bomba raté yango to yebisa ko yaya mamba mabe ba bomba yango te bimisa ngo libanda misala diabulu ba bomba raté bimisa eza na ndeko na biso mususu ya mobali abenga inga na Belgique alinga apesa nga témoignage ya kindoki ndenge ya azaka ndoki ndenge baliaka bato
tozwi na rendez-vous poto solola abenga na téléphone non na ko rappeler poto solola mama na bango azalaki pembeni o na oloba no mambo vrai na benga ndeko wana pongani na zai na batante na ipse na obengo ndeko abi de show na sepeli na témoigner kindoki na pesa o témoignage abandoki olobelango na ko rappeler ndeko mobali na Belgique na jué na téléphone to bandika ko so la boy mama na bango azali na pembeni mama na bango aboyi no ika ndeko abi de show mama aboyi oh mama aboyi ndenge nini o te mama abina lobate oh non loba no vrai oh non loba no vrai devant Dieu que je prie abenganga abimisa secret ya bandoki mettons on est kozwe pour la deuxième fois na téléphone poto solo la apesanga lisolo na loba mama na bango azaki pembeni mama aboyi abiko lobate koyebisa deshote yaya misala butu misala kindoki babomba ango mais garçon ayebsinga na téléphone abi mama aboyi tozana mama aboyi mama abina loba isuste alors esali erreur poto solo li na misu na ye voilà ki to solo la ye azalate mais lokola na yambi na misu na ye ayoki kombo na yo desho ayebisinga na lobate to suka na garçon na boyi atikala pe ko benga nga isuste na força pété na tika yaya keba bandoki ba partout ngana okamwa ke misala mabe ya boyi yo boyi ba bimisango sur quel intérêt yango mama na biso abi desho misala za bulu babomba raté beta bien que za ya famille nanga meza misala ya molili musala ya ndoki bimisango libanda yango mama lobi desho beta pesa conseil oya za na mato ya koyoka sai nini oyoki benga desho Denar TV na basija bien oye komelu ekomela ba misuste numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp appel même numéro WhatsApp même numéro Kokozwanga Sokotalinga Mbali Bosso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Le plus important, partagez votre émission, aimez, commentez, que ça la bien. Et Zalaki Abino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah, Michel Zakoya. Puis sa réponse. Ciao.